Merci mingi Maman Rosalie pour na couper sanga lisusu maloba. Bandeko babolingo il faut toyeba yango ete. Bato oyo ndenge tozali na bango awa na bamboka oyo. Kokanisa te ke bato oyo bazali kosala ba makambo nyonso pona intérêt ya peuple. Bazali kosala yango pona intérêt ya peuple te, kasi bazali kosala yango pona ba intérêt na bango personnel. Bazali koluka pon nini oyo ekozala po ete bango baluka moya kolekela bazonga lisusu na Congo. Po ete depuis bakima mboka baya awa baza kokoka te vi pasi. Bango bamesana kana bambongo oyo Mobutu azali kopesa bango facilement. Mosala balingaki kosala te. Mais lelo oyo bamoni ete vi apoto ezali pasi, ba facture bazali kokoka te, bakomi lelo ko créer baki rébellion ezangatina, rébellion mobimba ezali sans fondement. Bato mobimba bazalaka na projet moko te. Lokuta na bango kandeko, soki boyebi ete Joseph Kabila azali congolais te. Ndenge bolobaka. Mais bon vendre calme, peuple pour découvrir vérité. Pourquoi vous kendeke koluka ba photo ya kosala ba montage, koluka ba histoire pona kokosa? Pona nini? Pona kolakisa ete lokuta na bino ezali kaka liboso ya mokili. Bolinga te. Bandeko. Lelo photo oyo ya moto oyo bazali ko benga Kasongo wazalaka ex-rebelle na tango ya bamulele. Lelo balingi basala ba manœuvre entre Ngwanda le Terminator na monsieur Mulopo, balingi basala manœuvre pour na kobimisa ba photo wana pour na koloba ete botala papa ya Joseph Kabila. Mais Dieu merci ba Congolais pe ba comprendre yango. Tango chaîne moko ya ba Congolais e bimisaki likambo wana bandeko pour na kolakisa ete lokuta ya bato ya Pareko esika ezalaki bandeko balobi ete bato wana basali menace na chaîne ya ba Congolais wana. Pe yango na moni bato ya chaîne ya ba Congolais wana basili ba projecter lisusu photo yango pe ba se justifier. Mais bandeko, pona nini bato balingaka te soki batalisi bango vérité balingaka te. Balingaka koyoka vérité te bango balingi kaka lokuta bandeko. Mais to kola pete, to zala kaka lokola bana mikete. Lokuta yango ti wapi? Ndeko. Lelo soki par exemple ndenge biso to lobaka ke Ngwanda aboma batu. Toyebi keza likambu ya solo. Poto moni ete tokoki kobimisa ba témoin même ebele ana poto o bayebi ba makambo Ngwanda sala. Mais il faut que biso siko bata zoomel mil to lukaka ba photo moko ya lokuta poto tchaka na internet poto lobaka yeba ndeko botela kutu muto ndenga kufaki ndenge mapanzaki mutubo ezali Ngwanda. Est-ce que to sala ga yango? To sala ga yango te poto bi ke ba témoignage na biso to pesaka ezali vrai batu bayebi yango. Mais Ngwanda soka yebi makambo alobaka pona président Joseph Kabila ezali ya solo. Mais il faut atika siko mon client et témoigner. Pourquoi abanga ka gomona ke ko sala ba photo ya montage pour la gisa motala kutu boye on a nini abanga ka pour yeba te vérité et ko ya ko bima na sima. C'est simple. Yangana tozali ko yebisa bino bande ko ba bolingo. Lokuta e futaka te. Bango bazali ko kanisa ete lokuta o bango bazali ko sala. Yango nezali solution te lokuta e futaka te bandeko. Lokuta futaka te, lokuta okozona ngo pe bénéfice te. Tala ba makambo basalaki pona général Munene. Général Munene bakangi oliba lo bake no bandeko bakangi général Munene. Bango bazokosa azali na sika sécurité ba bombi banini. Lelo to suki wapi. Bakomi kolinga ko sala transfert na yena Congo. Bomoni lokuta elekate. Lokuta elekate. Place au bino bozali ko sala ete boye bisaka bato ete bande ko bolanda radio wana te radio zoomel milo wana bolanda ngote mais bozali ko yeba te ke kaka ba lokuta bino bozali ko sala nde batu ba banda ko ya ko landa radio na biso lisusu malamu po ete lokuta le kitro lelo batu mingi ba comprendre na vérité te yangana bazako mona bozako yebisa bango kaka 6 millions de ba maman violé mais mingi ba yebi na noteke ba makambo ba violé zoleka na côté est ezali ba jé Ngwanda na bato mai. Même okili un jour et koyeba yango na banzi mukolo wana
nde bato bakoloba ah yango na type anga zalaki soki ntango mosusu okomona ayebi ke likambo kosalama 2 semaines avant okomona asali sirene alobi ke bokeba barwandais bakokota kote ya Ruchuru bakosala boye bakokende mpo baextermine peuple après 2 semaines bokoko bakendeki koviole bamama kote kuna babomi batu wana bolobi ke Ngwanda mpenza aza spécialiste ndenge nini ayebaki oyo mpenza aza moto ya sécurité wana azokosa oyo nasala ya sécurité ya Mobutu nzoka ezali na yango kaka baje na bato na ye oyo bauta oyo bazali na kote ya este na bato ya mai bayo akooperaka na bango bandeko boyebi bras droit na ye ndeko moto oyo kotambola na makolo boyebi ntina nini alongwaki bandeko boyebi ntina nini alongwaki mpo na makambo oyo ya babuzoba mingi bakomprenaka te bayebaka te ke Ngwanda ti lelo akooperaka na bato bazali na kote ya este yango nomonaka baopération mosusu esalamaka ntango mosusu bato mosusu bakoloba ete non papa Roger aza koloba ayebi makambo aza koloba zwi yango wapi bon po tolakisa bino ete Ngwanda akooperaka na bato bazali kote ya este baopération mosusu babomaka bato baviolaka bamama oyo bakangelaka ye bafoto bazotinda kote mpo ye publikaka ayebi yango nde longola bato mosusu bandeko bokolanda litusiko oyo témoignage ya moto oyo babengi kotambola na makolo makambo oyo alobaki makambo oyo asilikaki na yango mpona nini aza koprendre contact na bainteramwe bazali bato bazali na kote ya este ya Congo pourquoi asilikaki mpo ayaki komona ete ye moko kaka Ngwanda aza kotinda bato ya bainteramwe bakende kosala badésordre babomaka bato apres bafoto eyaka yango na etant que responsable papa mokolo alobi non nakoki kokontinue kaka na babiloko ya bote yango na papa na bendanaki mais aye koloba yango na sensi ya kimokolo bandeko nakosenga na papa Botamba tiela biso elema wana zongela yango ata 3 fois po ete bapeuple congolais bayeba ndenge nini Ngwanda azalaka na ye na coopération na bato ya este bango mpe mutu baorganizaka baviole mosusu na bato bazali koboma mpo bakangelaka ye bafoto bazali kotinda kote oyo ye azali kopublie yango bozali koloba ete Ngwanda nde ayebi information bandeko bapeuple congolais tofungwama oyo ekomi ntango ya kofungwama papa Botamba tiela biso elema wana epuis nsima soki elema oyo eleki mama Rosalie mbala moko mpe okoki kozwa maloba na yo yo kokota en contact na bato tozali na ba il faut na lo balikambo tozali na ba nous sommes dans le grand lac lelo soko olingi kosala likambo yo zali olingi osala likambo okende kozwa biloko ya ba nord coréen et c'est normal si mokili mbeko bwaka yo po babike bato wana baza bani mokili mbeko bwaka yo soko toza na région ya grand lac yo okende ko banda ko solola na bato lokola ba interamo c'est normal pour que l'obéro bake barwande bakoti na boka na biso surtout pesa bango ba argument que boza la bongo parce que ba interamo baza na mboka totuna motuna te tofanda tokangi maboko totala makambo ndenge oyo alors soki ezali ke tozosala yango en groupe et biso nyonso po toyeba yango banani oyo toza na bango en contact pour que tosala bitumba yango ndenge nini yo comprendre contact na bato biso toyebi te soki babandi kokanga biso awa tokota na efficacité yango ndenge nini mpona kosala likambo yo osala makambo yo moko la responsabilité ya bato nyonso elingi koloba nini elingi koloba ke ntango bo moko ezali te ede danger